Voilà, chers internautes, nous sommes ici au morgue de Ngaliema pour la levée de corps. Il y a Papa Nabiso, Boloa, Boza quoi. Donc Toza Awa, Naba personnalité Nyoso Oyo Bomoni. Donc Ezolongwa Awa, je crois dans 10 minutes au moins, Ezolongwa Awa pour et se rendre na place Oyo Bazako exposé corps. De Yangwana Oyo Toyeli Bambino Lelo comme information. Voilà, donc c'est votre serviteur Ekibumba. Donc tozana mingi penza ya koloba te pe makasi ya koloba mingi te. Voilà, donc Maman Charlotte Pigeon, bah, information yango déjà la place oyo corps et aux ala exposé. Voilà, donc tokutani. Pas général en tout cas. Na gauche. Chef Manassé, bonjour. Voisin John. Bien. Gauche, droite, front. Gauche, droite, front. Dans la distance.
Ok, bonjour la Simon. Gauche-droite, fort. Au centre pour la salut. Salut. C'est lequel? Hop là.
Ah, voilà, chers internautes, epesi vraiment mawa, epesi mawa, papa Bolowa, azali susute, azana bisote papa Bolowa, penza, ye wana obo uti komona, ndenge to utaki na morgue, to kei nzela, ti to komi na place où ba exposé corps, donc juste na veni au commandement, na Gombe, en face, na école de finances, au bisonio surtout, to yebi école de finances, nde place ba
ba déposer corps ya papa Boloa. Voilà, donc yangwana ezaki service to bakito rendre na bino lelo ndenga to pesa bino basango mikolo nyonso tout ezaki serviteur na bino Ekibumba, hein. Vraiment to sali to kokai ko sala, vous êtes informés et sans oublier que lobby sous to zoela bino ndenge nini ba ko sala ba cérémonie nyonso tout ba autorité nyonso ba ozala wana tokozanga te kozoela bino ba interview pour to luka toujours ko informer bino par rapport à ce qui se passe au pays et partout ailleurs. Voilà, donc ezalaki serviteur na bino Ekibumba yeyo, donc chaque fois soki bozape na news moko oyo bino boyoki biso nanto yoki te poto za batu, vous pouvez aussi nous informer à travers ba message bokoki ko sala biso signe. Vraiment tokozanga te ko sala descente poto la sabino parce que ya biso rôle yango wana bino ezabota la biso ezatopesa bino ba information topesa mbote muke na baye batalaka biso baye balandaka biso penza religieusement oyo bazangaka te kokomela biso pe kobenga biso topesi mbote na mama na biso, hein, maman Brigitte Tabou yo na Allemagne. Vraiment merci mama na ndenge ozo soutenir biso boende ezalaka. Topesi mbote na papa Alphonse na France mobile ya mama Rit topesi bino mbote mabondeli kaka po biso tozala pe bien, biso moko tozobondela me kobondelela biso pe ozala malamu. Vraiment topesi mbote na maman na biso maman Charlotte Pigeon avec papa, hein, président Ibrahim vraiment na orchestre na yo kuna na Londres topesi mbote, hein, orchestre yebela tango vraiment bolandango maman Charlotte Pigeon soko keyo kolia pene lubu ya malonga vraiment, hein, maman Charlotte Pigeon bambote na yango yo topesi bino nyonso mbote. Ronsard Ngwidi na France topesi mbote, topesi Gravé Ngwidi topesi mbote, topesi Verlin topesi mbote, topesi bino nyonso mbote bao balinga biso Talibo Talima, Emani Wenge, oncle ya moto Claire Wenge topesi mbote, topesi mbote na Misha Wenge tokomi na suka ndeka tolobai tokoma succès mission na biso. Glory be to God.
Voilà, bandeko malandi ya AHP Media, ndenge bozo remarqué face na ngezole. Donc face na ngezole pourquoi à la mort. Un grand impercusseur, n'est-ce pas? Oya simba ibina masolo ya media na kati ya langue ya lingala bengi langue ya lingala. Langue ya lingala nani wana Papa Bolowa. Papa Bolowa za papa oyo biso tozalaki kolandela lolenge kani oyo alobaka makambo na ye. Papa Bolowa azalaki so azoloba akotimba moko elenge ya mbonda Bolowa bonza kwa chaîne stéréo makamba mikolo yo botika malamu mbote devant les hommages au toujours rendre awa toye kozela ndenge corps ekutana na mort n'est-ce pas kuna na clinique Ngaliema toye awa na au commandement pona koyamba corps ndenge nini kokota tokotala ba invité nini bakoya banani o tokotandre bango micro to consort alors nazala makambo loba mingi ti tozela biso moko to vivre événement ndenge kobanda du début à très bientôt. Voilà, tout comme la souka ya émission la biso ka soki vraiment bo sepela ki na émission oyo c'est comme la grâce ya eto amani c'est pour DG na biso oyo simi maso vraiment na kati ya AHP Media pour ça ne peut être kotanga maman généraux apesa na biso toujours confiance apesa na biso toujours courage pour le battre baleki bana bokende en tout cas merci beaucoup. Doudou Kiambeli yo vous êtes coordonnateur attitré awana Kinshasa. Je peux surtout bambote pour avoir un conseil na opesa na biso sala na biso baseba Lik Bokanga yende muto sala ki to mabonzenga. Donc Lik Bokanga ne muto na caméra na nicho yende muto simu kuma masolo. Bande ko balandi na ko aussi ça interview boyete n'est pas sans toutefois penser na ba oyo pe basala ke non ba bo shikali katula ba conseil ba nini tout ça na ba poto na ba États-Unis na ba partout dans le monde quoi. Na pensée na évangéliste Lokanga Odeba yani ngaba benga évangéliste pesanteur de millions d'hommes le sac la pesi sumbote na Joël Koudinga na Kachalongo la bossa n'était Toto Mombasa Toto Lema kuna na Strasbourg na France en tout cas bambote ya tout ngawa bino na komanga na suka bino moni événement ne to banaki na début ngana saki na ngana za ozela kaka Korea euta na mort ni bazali kuna na clinique Ngaliema précisément na Kinshasa na République démocratique du Congo côté baninga na ngai ya AHP Media oyo bamemela bino basango ba équipe ba onela bango bazali da kuna na source menga na tikala na nga sinzili awa na au commandement na kasi bino moko vivre l'événement du début à la fin. En tout cas, quant à moi, je vous dis bye bye et à très bientôt.